ba famille to ya to 50 ans bété koko mampaka ba tela ngo ba million na banque té ndé ba tambongo nyoso ba kufa té ko nous n'entend pas signer aucun église peut coucher avant comment vous ta prière te makamba mais anuni na quartier papa moko sotana mama mawatro kolena bango manka mais autant ba kenda hôpital ka malonga té mais surtout bango ndé ba liar ba bitende to le biloko mikolo photo bela mingi marbela kama na mutu ba meliki sa na kati balani abiki et puis qui ça kosenga sont tuni bomengo okwa na défaite ko tuna bomengo té tuna nde kope za wapi na ekonzo de base kopa te salité soko kenda ba tchola ba seka kanga mato lokola baba baba ta bombe beti sima mukongo jamais tourna tala pour mato efungwami te kolata sapata kitoko n'est pas dit que kokio na kolata sapata kitoko bokumi singa na makolo menzo ngenga mo makolo pasi na zo souffrir nga keba la ta goudir me ko ka la leso ko matango ça makolo pasi ti ka via muto s'exprimer bo fingi batu ba kiminza menzo na te na bineze ya fo oye na balabala ça c'est église au moins batu na quartier pese mo invitation bo une église au na quoi au pese ba mo invitation na lingala ba une église be na ba maman ebi ke batanga te bani mate o chena interprète Jésus a dit il faut ta zokangela miko makelele mai ba yo bien na suka tango mo na Algérie ba yete en fouteme za na quartier ba lingi nzambe te ya batu malobo ba yo ka ba comprendre ba chemise za wapi Midemboni TV. C'est le suivi de Midemboni TV, la votre humble servante Fallon Manzanza, la douceur de la presse congolaise, pourquoi pas internationale, quand Kaka, avec mon boss, le boss de tous les boss, Midemboni, je te salue, Talarayo, vraiment date de moi, je te salue, pourquoi pas, Babu, le grand caméraman Montréal, Arsène Kololo, Yepena Makamu, t'as filmé film à Josie, quoi, alobi, Minga, Bengaye, Maboko Trépied, avec son assistant Gauthier Mwamba, je te salue aussi, t'as là vraiment pourquoi pas ingénieur Kabamba aïe et Yokani vraiment je vous salue je ne peux pas commencer mon émission sans plus ou moins saluer ma partenaire la biso et Makasso pena bazo soutenir biso pena do ba Simbi Midemboni TV hein ba ça tellement ebelé ba bi Laetitia motema ya Rosikanga na Dallas so pena makamu vraiment aïe prophète Floriamba Big Bro, prophète Floriamba Big Bro, na peso pa mbote, pourquoi pas José Aluna, il y a Judith Pinimoke, José Aluna, Judith Pinimoke, je vous salue. Béchon Temel, la grande artiste na kata Jobour, na peso bambote, Lines Louva haute couture na kata Bundes, yo pe makambu, wana penza sponsor privé na ngamoko, Lines Louva, je te salue. Il y a Odi Kasoule, pourquoi pas Madeleine Mado, ma papa Jean Wayou, la peso bambote. Voilà mes chers internautes, là je suis pas sur le plateau. Je suis avec Pasteur John, OTB lié, l'ité y a pété, OTB y a pété, tout ça n'est vraiment à Lingui, vraiment à l'Obagnon surtout, le vraiment à l'Obagnon surtout, beauté, Pasteur John. Bonne santé. Grâce. Kuna grâce. Dans le confinement, les autres les na yebi confinement, c'est une corona. Mais n'est pas dit que yango déjà base ya kuchanga kaka. La difficulté on a zana ngo le ki corona na kilo malgré tout corona so boma va. Donc problème faut ba que corona eza maladie ye tu comme ekoleka. Tu comme pe ko sala et ça quand ndenge moko ya babandeni. Lokwa to za ba tu photo mona nyos. Fi eza corona te. Corona eza maladie ye et tchebiso kaka zo boma avant so ko to sinde ba lobité. Mais n'est pas dit que corona ko doubler ngana makambo na zana ngo charge corona likinga na poids. Corona amata akita un jour to ko na pharmacie ko comme appelle quoi malaria. Question belanga qui c'est corona 200. Parce que peut corona mais il connaît ici très bien. Pourquoi malade ngo esika pesa nous fait faire ningi ça pour hein obi ke loko sika nde pesa ngo lokumu. Mikolo ke no hôpital parce que malaria so bo malicious te. Maladi tu ka so muta kufi ba ko selika nini corona ba typhoïde ba nani tu ba mi e to bo masu mikolo te pose to bo mi ba ko sela nani corona na ça ça comprendre ouais donc maladi te zongi si sima ngam na ebisi yo nazo to sande ba lobi sukolo maboko la ta kashine mais ko banga corona jamais on a jamais souffrir. Ok, merci. Comment corona jamais maintenant vous le pasteur vous vivre ndenge ni tant que tout est confiné. Ce que vous faites babi qui est comme système en bras ma bonne qu'on a ba MPSA ba Tigo Cash Orange Mal ba blo moya bongo mais non hein ça et ça ndenge ni tala
modèle ya koyokelela bozo memango sango mabe mais ça des bons tozo mo apena ba Facebook na ba WhatsApp pasteur asali afangoli groupe ya WhatsApp est-ce que makamunyo c'est ça na mokili kaka ba passer les autres bino mal à l'aise que les corps bazo nyoko la bien na ba konza mikolo mokili mo bimasi bozo nyoko na ba konzi ba tche bazo bino mal à l'aise wana bolela kate oya ba passer tali makamba bongo les milité mana lola ndebo tchango ka nanyo tala oyi makamusu zo kango pena na angle différent kozala ka champion ko pesa ka faute tena likambo yebite po ba expliquer yo po tombo ikandingo yokeleli tant ba passer ba senga bonza MPS est-ce que ba tcheba tuna ndako lokwa singa na kingo fakira kurana e mai bo futa so futa ba kata kura jamais ba sengi ba baza bandimi na bango ba prière ba pesa bango motema ba ko pesa mais ne pas dire que ko kape ko pesa ngom lokola ba tunyoso lokwa ba exige bango likambo na zo kango partout ba passer ba non ma bonza ba sengi be yandroit mutu nyoso ko kende église mutu nyoso ko zana photo ko pesa ma bonza te ba tumiso ba pesa ma bonza na église ba yaka ba pesa $100 okumisi nzo kanda ko sinzam na logique fera pesa 1000 mutu zo kwa no offrande na église pesa 500 fa bo choli nzo kanda kuta uti makolo aya lobi ke na kena ndaka nzambe na koka mate ya pamba tele pesa ta 500 aye makolo kozonga makolo ma pesa 500 offrande tango bo moni bo bike aza fo mondi ma pesa mabonza muke apparence ko saka bisote mama na pesa conseil yo kutoza mopandisa ngo yo kindo tuninga na zo sa bato bazana likamana mutu bokeba mukile zana ba département to ya batu ndenge moko me mutu na kota catégorie à côté makambe pesa leliye na kotika jamais ko zala arbitre makambo etalinga tata na mona ngo pesa nga passe na retirer les sortes que mutu na kimanzela na pesa danger mais na kokota makambo ngo te pesa yangate mais to za bato so compagnie kana zolo ba kozala lesi le kisaka misu na makambo eleki yo po mukilo komona nyonso église nongo mondi basambela nzambe mais so koti na église baté ya lokuta na bato bandima lokuta basaka na kati okojije nani so yi motema mutu témoin tenenga priela yo linga pesa motei sengoka soka tei makasi atangi ba verser akumisi so ngende bopike motema malonga e bongo kombele bana basi bakene église vierge basengi na ba semi ba change ba bango bato bateya na pesa exemple kombele bandimi oyo bazokende église na ndenge ya bien osomona bango ya sambela kata so pambola mate po awume na église o lokola prière ta valala awumeli aza fo mondimi o na misa nzambe mondimi ya solo mais lipamboli nene komi pembeni te muto esi menegisa ya pambo ngi boko seleke yene nzamba yebe makasi koleka bango na so pesa exemple yango moni système offrande ba passer rebele ba vivre na bongo ya dim ndenge nzamba bengela bango ba passer miso benga mite bakendo de prier abenga ma à temps plein église lokola kaki ekote sana bandimi miso ba zoka passer en charge ba futele ndako na ba offrande ça ki alia mais asenga ngo pe na ndenge revester ke lokoso yeyo po sino to ko tsheba ndimi mala laisse ba ko kima ko ba passer komi lokoso vraiment ko kabeza stratégie motema ko benga mananzambe ne pas dit que kotilo la mbala moko ko kanga ba verser bible ne pas dit que yo nanzambe bokoni ba pire ko umela na église ne pas dit que makamusi so komi na privilège ko le kabato ba kende église te faut ba ko différencier tozana angle moko faut yeba ba sali ebele ya solo bazobima ba victime ya ba sala lokuta ba ko bebisela bango lotomo ba sebele ba mbiku dio ya nzela to mona bando cha loboko boy so ko sokena ba wenza matete kuna o cha loboko tala lokwa loboko ne suka na katikati ko kufa fan tala bo nzamba la chance tiko ba zala ka sute ba kenda wapi mingi ba bongwana ba prophète ba bima pito yebite mena jijete tant na so ba prophète o ko silika se ki fe yenda sala kango mbongo so le bungi na ndako ngana yibike na yibite koto nti ba toke na koboya ngam na yibi ke na to so comprendre donc il faut ça la attention en plus ba passer ba nyoko makamakasi ni ba problème c'est comme sérieux to ndotikele bango mikumba elle to zoka bisengo pona ko rembourser bango to kipaka bango te e comme ani aiza nzambe mais soko bele yinde ko makamo hôpital ko kite ko bulke ngo mosala nzambe o ba sute ngo mosala nzamba couper ne munene lo kwa kese gisi mandala tika to kota po solution ozwa comment on néglige bango lo kota la webi na ba choc fo mosala basala nzambe bele ngape na ko sana kati to bima na rôle ma papa li papa luka makana pia kana ba projet li papa soko beti kopo zika mbongo ndengo ko yina yemo kakamwaka li papa balingaki na mbongo te soko zimbongo ko yina li papa ndengo ko bwake kutuma mbeta lokol moke baliki bango ko ya boy aso mituna tam tuna zakine consolation banda tongo tilero oke pona ba sapatu na ba kechi kote ba ko ba sapatu ba uti ba kote zimbongo sapatu ayebite kechi azalaki te sandali azate mais li papa ba zimbongo boko opéré tangu sapato alati na profil ko za na mbongo tokende siko ko mema nga tango kosila mbongo sapato na kechi ba ko yina yo tio kende longola bango so sapato so bango sabatinda yo après que luka masa na pasi nani azana sambetu wapi peso mo mtala tango gangeli metango longola ko bwaka ya kipaka kutute basela nzambe bima na rona li papa Elia zalaka
tango akala ba patron bazalaka mais mutu alesaka ye ndeke na ete soso comprendre totika mateya oyo soko moni bandimi baparke bavoiture baye na basiper oyo eglise nange esimbi bando tala bandimi so babimi bolanda ye mpo soko cheke bango sesi bango réunion bakopesa dimebe ebele bon bayaka na mapapa aboleka kuna bakoleka na intercession bakodeliva bino shedi foge nazopesa exemple yango moni lelo combien d'églises oyo bandimi balembi kosambela partir ya mateya ya kwata teyaka mutu mpo eza base ya suka pimela mutu nyonso nzela nzambe etikela eporte mpo mokende koyinda oyebi te bato mingi tokanisa baleka bomengo nde baza na confiance na nzambe nzoka te abangisa biso na mokili mais na plan nzambe ta mosusu bazala te ete soso comprendre kokokisa bisengo mokili ti suka ne pas dit koganye procès mokili kobetere maboko ti mokili kokufa baange bakotyona na kiti ya salle d'attente ya liboso mpo ezalaki mopako na mokili jamais nete soso comprendre vie ya mutu eza na maboko ya nzambe difficulté ya vie etalaka ngai te na ya ndenge na ya esimba te konuna eleki kobonga mais kobonga eza na avantage mpe monanaka ke moto azwi aza na bisengo nyonso mais soki obengama onuna te mobonga oza moto ariske mpo ngai nasepelaka na moto abimi pia kere makufi soki apembe asimbi nzete wana nde procédure ya vrai ok na comprendre pasteur John vraiment yebisa biso nanu oza pasteur l'église nini ou bien aux kaka frère ou bien comment parce que tout le monde a pasteur John on le dit bien oya yebinga oya comprendre nga comment biloko na lambi na pesa ngo gutan ki batu balinga ba juger te yo muto li ko ba ke ayamba ki bien mafutele ka ki te koka te so na za motei na ndimi na pasteur yo na pasteur te so na bina za faux pasteur o na pasteur chama kana place wana esther na ngeza ka kina na souci mutu to comprendre na tia ke église te muta mukili zonga toke nzamba za biso nyonso obebisa te obima l'église nini na ti lelo na bima na armée de l'éternel na saka tuna ti lelo nga interne na ngeza ke muta mukili zonga ina nzela longola makanisa ko pesa vina o foti tanke ba choli o poso simba te nde pesa bokwa na berere komanga moko kolo vina komi na acha tana tamboli partout na ko bunga te na ko moko tuna botiko bongo ndire na yaka aveugle éviter ce que je comprends maintenant ngamo kolonga soki esimbi te na koforce soki na force na moins que te frame c'est que na période de langue période d'ambula mais na régner na c'est la saison na nga c'est ça la vie et puis na vie betara kaka soki lingo resi na vie c'est le rôle mbamba litanga pompe obenga kotikala na baninga soki pompe kufi na éviter ce que comprendre pompe soki kufi bakango na singa to nela élastique tant bazaka bango to bakanga makaba et na litanga mo azaka kakaboya ka baninga na lingi na kozala te na ninga na kita azaka teti tanga kitaka chaque jour soko tenenga zo kita sobeta na beto ko chola zo sa musala pu ya punda mais tanga za kambamba chaque jour 1 mois 6 mois 4 mois au moins na beto to etoboki koma litanga mbule zanga tine toboli beto lokwa za kimbamba kitaka chaque jour nzele fu efungwami za mbamba na vie soko comprendre on a loba au moins nzela et maintenant balobi pasteur John à propos ya mateya na yo et komi ko pesa ba jeune garçon mutu makasi komi ka mutu makasi na sens que donc yo mutoso pesa hein okomi kopesa batu mutu makasi na bamateya na yo ke salabo tu vois tolia peut te favoriser par recette tolia peut te pesa mutu nyonso chance lokola ya kitika s'exprimer na lobaki boy koza la pauvre ko mama te koza mutadi ba boko kota lifelo noki koteya ka mutu na ndenge ko monela ete soko za molambi kabola biloko ba ko sepela na yo melo kumeza na mutapesi mbongo kolombongo kolomukili grâce à pesi yo ezali kabatero po sunga batunaye nde balobi lamba tango so kolebolela bango ko abulana justice te loko komi kolombongo nde berera mikolo chaka mutu to à l'aise aya na église asambela te tikaye na kamera mso bazaka lokola bandimi bayete baza ya satana muta satana zata batu nyonso basambela te nzamba bomba bango satana mo na nzamba bomba ka ibongo bato yaye Sata batami na nzambe. Boteya mabe. Nazoma no vérité. Bokimi sa batebele lo samba partir de mateya ko gangela. Au moins en foutema blocage kanga miyo mingi. Non. Botika mateya wana. Chaka mutu à l'aise. Via mutu nzambe. Batu mingi ndoko moni asambela kate azama ka mabe mais nzamba tika kali pambolela ngai. Soko lo bani. Na te so comprendre. Oh mutu satana. Comment mutu kelango masanga zo songa na butu. Oui titina sang. Ali camion ko tenge tout ai pas gangeli camion. Parce que tu m'as dit, on a commandé un eba. Est-ce que Satan bomba mutande wana? Et alors, quand tu Satan sans poser récupérer pas quand tu fait le nom, non qui. Mais au cas où on pas aux salles, nzamba battre rabi surtout. Ma belle nabi sur le roi moyen nzamba 20 bon moni wanga ko basambelité, bon comme si bango le roi kaka. Or kolom ki la yana bongo te. Bon chicha ba te be fi wana zandumba exemple.
est-ce que moi na moi si pas bala libala le coup face à ka vierge ti souk baso basala mon boulot na bon moi na timo non moi ta bali puis mbala bien si pas honorer libala na le kem ta ka vierge yeba koteya bozambangu mbangu trop miso ko sa ote coupa modinde tala to mona ba famille na opesa conseil na mona muto na quartier za kana ti bipé pa quartier musala suka bitina nyoso ya ba quartier ke na pa pesa fou excès de routine on a mis ya ko chola ko sekande ba komisa ki mi la koma cascadeur na via za la ye moko na suka abonga fa ya kuma patron mais courageux bino ko bimise ba orge be la ko chabite ndenge nini yo et ça je comprends faut ba schéma. Ok, vraiment. Aïe, Jérémy Palanga chinois, oui, vraiment, t'as la maramba boé, babitoli a pété à boé penza, donc, ni par ailleurs, il n'y a pas pasteur John, parce que, quand on regarde ça, pas là, franchement. C'est vrai. Quand on a toli à boé, donc, pourquoi tu as toli à pété, l'ité à pété, pour la ligne pour l'arrêt, le quoi. Au matin, on a moins de mon parce qu'on comprend facilement. Ma belle a mikolo, beaucoup de rythme mon con. Boxingi batu ba kiminza menzo na tie na bineza ya fo. Oyo na balabala ça c'est église. Au moins batu na quartier pese mo invitation boye na église ozana na quoi. Au pese ba mo invitation na lingala ba na église be na ba maman yedi ke batanga te bani mate ochena interprète. J'ai dit ya dit tu fais ta zo gangela miko makelele ma ba bien. Na suka tango mo na Algérie ba yete on foute meza na quartier ba lingi nzambe te ya batu malobo ba yo ka ba comprendre ba chemin za wapi. Na zo ko sene so makama mike. Boche batu na ka friage. Tika vient mutala na pesa conseil umoni mukini ko juger mutute nzamba yebininga chalbiso ba famille to ya to 50 nzamba te ko koma mpaka ba chela ngo ba million na banki te nde batambongo nyoso ba kufa te ko nuna nzamba fa signer aucun d'église peut kufi avant comment muta prière te makamba même anuni na quartier à quartier papa moko sotana mama mawatro ko lena bango manka mais autres ba kenda hôpital ka malonga te mais surtout li bango nde ba liar ba bikende to le biloko mikolo photo bela mingi Marbella kama hada mutu ba meliki sa libumuna kati balani abiki et puis qui se resenga mais mutu mtasa na ba million na banque akeku tu poto ko talisa na ba docteur Mindele azonga na cercueil ke ba na ko so che bidia na banque ndo ko commencer aider ça ko nuna nzambe fa signer ordonnance so linga mate mawatro yo na vie so la mutu afuka de cop tu na santé zandenge ni so ka bi OK atoke o chola mi ozongi makolo 2 jours batuma ko wolola yo mais tant ko l'homme kana tonga mabunde ko koka po santé lingio mingi matika yo oyeba et bah dia tonga na leka ouais monde à challenge nana ki nana au moninga libu na ko ma vice versa so pesa nga cha miliki na beli cha rouge simbi po na leka na kwata oh na te ça comprendre formation guerrier base de tourner donc cha miliki na ebisi yo ba manka makama malamu erata talaka mwana muke oya botami samela phosphantine bandi 1 bandi 3 mais so tombo de kilo lo kwa saka simali ko la poto ngai santé utiwa pesa kana katolo pole na malili po tellement fufe kota mingi puis azoka ngote asakana kana kaleso muke nimbi na zeli mama kokota la mwana yeyo sakana yo awa foyeba mais bino bana miliki mwana boko pio mwana ko kende yo tala biso ba challenger rawa mbamba so zako tala sexinga ko tumaka Freddy Mbenza l'imbattable, vraiment, bien boé, basu à pied. Donc, nous avons raté vraiment, nous avons raté vraiment. Pasteur John, vous voyez que matin, il y a motivation, il y a un peu émotivé, les jeunes contre les hommes politiques, comme nous sommes des désordres, nous sommes parce que matin, ils ont motivé les jeunes. Et c'est vrai ou faux? On a fait cette réponse. Est-ce que en 1960, il y a une révolution pour notre pays? Faut y révolution ça depuis Kala, depuis 1800, depuis tant Jésus que tombe Kizala. Donc on a coûté talingati. Na go jamais ko révolutionner ba tu po ba ki no ko taba sala des autres. Na fungola ba tu ka dossier que mi linga nzambe courage 1.3. Donc ma caro ezande yo. Nga muto atala kazana base ko zakura petolia pe. O même ko la les gens manka. Obi ko la les manka. So ko la le raté ba copie. Ko la les gens manka. Nano mona tele yozola la kuna na désert pa ke copie na tongo situki bozoli ko na tongo ya bandi bien libo support. Mais angindeli wapi na butu to la so to azaki piaka herbo coach ya bi ko pa 0 ti 3h. Yo tant que là le qui na manka ya ça que je kota ya kota conseil na so yo. Vu ce qu'on comprendre na façon na lobela boza na avantage au monde nzambe pete pe vie aux la facilité. Kocha ka vika kate landage ya vindinga zo memayo.
vie eza lokola ebala makasi oyebi nage bolingo forcer okukufa landa mai ndenge ezomema yo batelaka moto edinda te okokama kati bakokama trajet molai akomi ndenge ni poma ipe memaki yo na longi obateli kaka mutu conjoncture nyonso okuta nango n'est pas dit kokuta nyonso na vie eza rose non même matiti ezaka couleur vert mais soko pusani différent soko tali taba na musika okanisa okaliaka matiti nyonso mpo eza bilei na ye mais soko pusani pembeni odonki okomonaki azosote mpe misusu seke biloko mabe mpe eza malgré tout nyonso eza matiti mais asote misusu ndenge nini keba na danger nayebi te soko ozo comprendre chez moi base donc mokili ndenge eza wa nakopesa conseil soko tuni bomengo okwea na defete kotunaka bomengo te tuna nde kope eza wapi na ekonzo nde base kope ata ya salite soko okendaka batyola baseka kanga matoi lokola baba ata bombe ebeti nsima mokongo jamais tourna tala mpo matoi efungwami te na vie continue okuta bato litio eya na bato misusu difficulté komeli bango mpo nzambe atala meme na famille nani akopesa respect ata tina piaka na ye mpo tomona na bafamille leki na yo propre surtout osangaki etelobi 5 sakabeli yo lela mona eza piaka lingala mosaka okatela okamo eleki abotelinga kibokonzi tout eza ekola formation nzambe azotaya yo yeba mokolo kosa banani balingaka oyo banani balingaka yo te okoboya bango te mokoza soki te na mosusu mitiki mosusu mpenza kebakeba neti garde neti so ozo comprendre vie ezalaka baopportunité facilité ezalaka te ofele na vie eza te ngambo nazobisa yo tout eza calculé bato bamema vie mabe ofele eza te nazoso clair soki mpo omoni pasi eleki yo tro mozokufa te tika litio bato ezala oza moto lokola basupporter bawololi yo mpo ozobebisa je équipe or coach azomona modele ozobeta ezosepelisa yango akotika otisisa match soko omona osisi match tisuka te otyaki bite bawololi ata bopoli 10-0 seke kote na ofoti eza te soko omoni tata na nuni ata bota bana 20 ata na kikuku bana nzambe alingi ye bino bolingi obangisaka miso bopesanga lokumu me nzonga nde eza ndenge bokanisi te bobanga biloko na moto mpo na solo bokenda na bagwa kokalkile mpo ebelaki bie na solo eza or bato batekala koliango baki mosini makasi keba yo bangi na solo me balai baki mabe na vie faut comparer et puis erreur boseka bato nga na koseka moto mokili te quelque chose cheki na ye nayebi mpesi utaki te exemple moto abeti kopa di $5,000 alinga banda baprojet kute na mwasi mo bake na bar un mois kwei est-ce que eza dega te mbongo na ye moko azwaki ataki expérience akwei ayeni ke lokola na kwei mbala simation nazwi mbongo na koleka boye te oyo eza makambo na ye est-ce que ekomelanga mani azalaki azwa mbongo akwei ya bino na eza wapi naye soso nazomana makambo otala tokóma na sagesse ya kokomprendre mokili ndenge eza bokotya vi kaka te toya mokili lokola babusho ya dame bazwi biso 20 toorganise équipe mutu na karo na ye mabe na okoti dia mutu olingi omatela moninga boni boye so comprendre nga. D'accord, Pasteur John. Là, nous chutons comme on a sous émission. Un mot de la fin. Bon, un mot de la fin, c'est trop dur. Moi, du Lobamoro Boekaka. Le Bezaka qui est la ligne binomique. Oh, il y a une difficulté. Bah, ou le loba c'est carré, tout ça, nombre, bisotou. Merci. Ce que c'est qui sapa, tu peux t'engager, sapa, tu as aucun moyen. Alors, le bakénak, on a un magasin Sika. Na London de l'ocole, là, t'as un formé na yé. Ce que c'est qui sapa, tu n'es pas, c'est qui de l'ocole. Ce que c'est qui mouton, c'est qui m'a vu, c'est qui n'zamba tchèque na mukidi. Pendant une mission ici, les autres c'est que tu l'inzam. Ko bonga mtuna ko zanga zane fora mutute. Na pe so conseil. Na vie, zara toujours na komi kitsia ko mona batu bien. Ce que ningi nzamba sala na ya toke église ité, mona mutu importance. Conseil. Pimela mutu mbongo. Bombi se maloba malamu. Ezara bien. Que opesa mutu mbongo mo maloba muso so pese passe. Ako so pona ko zanga mais so ba tia zo lela. Comment mutu ko langa zo cholanga. Or dignité mutu ba so mbakate zanga mbongo tika na dignité. Et ça va bien. Na mon ambition mobile pesa rien mais tellement linga mobile pour mobile linga pe na vérité bala na kikuku alula bolingo makasi mukolo mobile akufaka alela matanga batu bakama famille babiku to biki na danger o ya bité mobile nanga solo yeyo mais na mon mobile musu mutambongo tango akufa famille basilika mwana bisa perdre mobile malo ya malonga or moi sabina biki pour mutaza ko changa kaka keba kolata sapata kitoko n'est pas dit que kokio na kolota sapata kitoko bokumisinga na makolo menzo kanenga mo makolo pasi na zo souffrir nga keba la ta goudir me ko ka osala leso ko matango sa makolo pasi tika via muto s'exprimer kwa na famille pauvre libabete moi sina kuta saka nanga yimo ka yebi combien de fana kosa ko se mazaka tingam kuta lela no kuta nanga so na ko se na tongo te na butala la katin na ko la question so bana tomsana babume vimba so nga tomoka na biseske na tomsani na so so bazaka quartier mo na Gombe na Wenze
wana quartier Gombe ndunda amatembe nde ba quartier yebi schéma te on peut se permettre de vivre tala so timbe makamna zeloba challenge bon s'abonner massivement na Midemboni TV tala ka muta présenter biso awa Fallon de la douceur au boyebi vraiment base na dit que bon s'abonner massivement beaucoup de Bolanda là peut être forme différent ou les premier cours base retourner Maman Mikolo biso to simbi big. Est-ce que bana université ba beta telo ba pila bana gardien o ba to baka na chik muta sili si azaki. Les sans comprendre. Numéro de téléphone est 084 75 18 112. Vraiment bambo tellement na pesi na bino nyos. Surtout Ken. Tala Ken Mosengo. L'homme à Mercedes 2020, papa social Oumela. Aux États-Unis, na yemoko Peri Mosengo le grand jogo. Sans oublier Quentin Zulukabe, bon Oumela bana state. Vraiment merci. Na pesi mbote na William Anono na Strasbourg papa na 14 gosses. Sans oublier Sarah Amani. Beaucoup na page Facebook à Sarah Amani. Beaucoup na ba collection ba Peri qui na biloko belé ou a créé. Donc ba Peri mo ba couleur différente. Ça on peut depuis Canada. Na bi Sarah Amani 40 36 06 37 65. Vraiment on a quitté. On a bi boss abonné massivement na chaîne Abiso Nzambe apambo depuis kolo nango Midemboni place aux arts. Merci na initiative aboye. Yango sunga pour batu ba mon actualité monde dans la chaîne Abiso. Vraiment merci. Maman qu'est-ce ya osa maman na Maël. Bambote na ekomi ya kilo. Donc na tindikeli ba nyoso bozi bambote te boko silika mbote nanga na kangeli bino bambote kwa koli na tindiki. Wewe koko ka mbote na wewe za mukuse mbote bana miki wewe za munene hadi mine mbote. Vraiment merci. Voilà mes chers internautes, là nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Aïe, Gessia aussi maman la Maël vraiment t'as la rayo vraiment le bimams de moi yo ne pena ma campo penza t'as la rayo vraiment. Bossa na cameraman Abiso peut te passer bambote te. Cameraman Abiso. Yo, Réal Arsène Kololo. Na Réal Arsène Kololo avec assistant na ye Gauthier. Bon ingénieur nani. Ingénieur Hervé. Ingénieur Hervé Oumela. Vraiment ça m'a pambola pour les bino fort tala équipe technique yango yo to la pete base ça va challenger ah oui ça m'a kamba ke ba yo tala ah ça va Talaraba salutation là vraiment la bino nyos tout bozuli bakwa kolanda biso vraiment on dirait que y a Midemboni TV nyos bolanda na butu na tongo na poka partout ça dépend on nyos tout kolanda biso vraiment la pesi no bambote Laetitia Motema ya Rosikanga ba le partenaire ya Makasi Freddy Mbenza Lembatable yo père makambo la peso bambote balobi mon vieux David Olito. Mes chers internautes, abonnez-vous massivement, abonnez-vous sur Midemboni TV. Vous s'abonner ma case si je ne peux pas terminer mon émission sans plus ou moins remercier mon boss, mon patron Midemboni. Je te salue aussi mon boss. Plein de succès Nayo vraiment. Tout comme Nasuka, mes chers internautes, abonnez-vous. On se retrouve dans une autre prochaine occasion. Bye. Midemboni.